Mbote na babone na nga nyonso de partout ici que bozwami nzambe na nga apambola bino. Na mokolo ya lelo naye kotalisa bino réalité oyo esepasaka na monde ya musique profonde. Tomoni musicien moko animateur moko ya maison mère auti kokufa oyo azwami na kombo ya Diego Kao. Ayemba asepelisa leader na ye, asepelisa bana la samba, mais lelo atiki mokili ake vivre na mokili mususu selon misala na ye oyo ya vivraki na se ya moi oyo. Nalingi naloba likambo moko bato baignoraka o bayebaka te. Yo mutu oza na ndeko na bino aza na kati ya monde ya musique, il faut bozala attaché na vie de prière. Il faut kozala attaché na Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Nalingi na soulever point moko eza très important. Ba musicien profane otomonaka basala kombo na Congo, otobengaka baza ba star ya Congo, o bayebana basala ba kombo. Bazalaka na droit ya sacrifier musicien te. Bazalaka na droit ya sacrifier ba danseuse na bango te sans encore ya libota isika musicien abotami ou bien abimeli. O Weranson, o Jibe Mpiana, o Kofi Olomide, o Aigle Fali, Efere Gola, o nani bazalaka na droit ya sacrifier batu oyo batravoyaka na bango te na kati ya groupe sans accord ya libota ya mutu wana. Bien-aimé, pona kolongola mutu na se ya moi oyo ezalaka lipa na nguba te. Ezwaka ba ane. Il faut basala ba réunion. Il faut ba consulter mutu nyonso oyo aza na marque ya sorcellerie ya libota ya mutu wana po ba signer batia date na jour po ba longola mutu na se ya moi oyo ba transférer ye na monde ya esclavagisme. Bino batu bozalaka na bande oyo yaya nanga betaka mbunda, yaya nanga za sécurité ya mutu kingani, il faut kozala na vie de prière. Bato balobaka kekasiti wera belisa petua na liboma te, bazalaka na monopole wana te. Oui, bazalaka na makambu na bango, bazalaka na ba discipline na bango pona ko atteindre mission ya gloire o balukaka selon vision na ye, selon détermination na ye pona carrière na ye, mais pona kolongola mutu oyo nzambe atia pema na ye atie na se ya moi oyo ezalaka signature kaka moko ya libota na ye. Signature eza kaka moko. Alors qu'est-ce qui se passe? Mutu oyo deja abotama na étoile na kati ya libota, babwakaka ye na monde wana ya ba musicien. Batrikaka chemin ya vie na ye po ba atteindre mission ya sacrifice tout d'abord familial. Et c'est pas ça bongo. Il faut libota na ye etia ye marque ya sacrifice, marque ya sorcellerie oyo ko permettre place oyo bako destine ye, place oyo bako tinda ye, bazala na facilité ya ko accomplir elongo na libota na ye pona kokomisa mutu wana sacrifice na monde ya bawa. Bien-aimé, nayokaka bato bayaka kolela ba musiciens za monde ya ba ingrat, ba musiciens ce sont des ingrats. Yaya pesa vie na yo epa na Yesu. Eza kaka na service moko oyo kozalelaka yo ingrat te. Eza service ya nzambe. Eza komi pesa epa nzambe. Soki nzambe atinda yo mission ya ko soutenir même basala nzambe, fais ça. Soki nzamba pesa yo mission ya ko soutenir ba orphelin, sala yango et ko protéger yo. Bato ebele balelaka ba musicien na yemba na sala boye me basunganga te. Eza kaka na patron moko o azalaka ingrat te.
soki osaleli ye obeleli ye akoya eza nzambe na biso. Yango nga nalobaka baloba te basangana bakoma ebele na otika nzambe te. Naza na raison oyo naluka kozala na nzambe. Ndeko na nga batonga bafinga baloba yokangama kaka na nzambe lobi ba ochange maloba. Ba musicien bakufi combien ba mort subite. Na yo kaka mais na yebi pourquoi. Ba musicien wana bazaka na monopole te. Parce que mwana nyonso oya botami na nzela ya bomwasi azalaka musuni ya mama ya libumu. Mutu moko te akoki kolongola mwana no na se ya moyo sans signature ya baboti na ye. Mort brusque moko te koki koya na se ya moyo oyo musicien kingani asali ebwe sans famille na ye epesa accord. Ezalaka ignorance ya batu ebele. Ba musicien bazalaka na problème te. Oui, baza na makamu na bango. Mais bango tende bazalaka cause ya ba maboma ya ba musicien mususu. Parce que pendant que ozotambola na marque ya sorcellerie, oke koluka musala, okoma danseuse, okoma musicien, il faut ba intégrer yo po bazala na facilité. Il faut ba komisa yo ndoki. Il faut ba yebiso ke awa tobinaka bolumbu te. Awa il faut zala na batu na yo ba simba yo po leader amona yo. Il faut koma coupable. Po bazala na facilité à quoi cheve yo moko il faut koma nanu coupable na koma coupable ndenge nini par rapport ya envoûtement, par rapport ya marque ya sorcellerie familiale. Il faut ba komisa yo coupable penza ozala deux pierres makolo mibale na kati ya bonganga na kati ya bondoki. Alors ba ozala na facilité ya olongola yo na se ya moyo oyo. Et mokili oloba bakisi na ye. Musique sans sacrifice ezala te. Pona komata ba podium ya batu otomonaka bakoma célèbre. Il faut zala na marque ya mondi na bango. Po mata podium wana osimba micro oloba quelque chose na public. Public etosa yo eyoka yo. Okoki koya na mai na makila te. Il faut kota na kati ya ba travaux. Il faut kota na kati ya ba recherche ya makasi kosangisa babondoki. Nde memaka batu ebele na liwa. Ndeko nanga salela nzambe na ndenga solo. Ndeko nanga zala na poste ya musala ya nzambe. Eza na batu ebele na mona bapesa bambongo pona ba musicien balatisa ba musicien. Mesuka na bango babelela ba musicien baza ba ingrat te. Tala vie na yo. Toza na temps ya mabe. Lelo Diego akufi. Mutu nyonso aposte Diego. Metoyoki abanda kobelela kombo ba petite sœur na ye o bakufa. Musique sans sacrifice oyo kanate. Mokili oyo nyonso esimbaka kaka na sacrifice na discipline. Soko zo travailler na sacrifice na discipline oke liboso. Topesa bomo na biso epa nzambe. Topesa vie na biso kaka epa nzambe. Tozala na temps ya kobondela kolongola ba marque ya sorcellerie familiale. Kolongola identité ya bondoki ya libota. Ezo mema batu ebele na kati ya souffrance. Ezo mema batu ebele na kati ya kolela. Na kati ya kotelengana. Eza marque. Basakolela yo meti lelo bisakoli. Osimba te. Okanga basala nzambe lokuta. Eza par rapport ya marque. Ya sorcellerie familiale. Oyo zalaka intégré. Sans pourtant oyeba ki oza intégré. Na kati ya sorcellerie familiale. Yango na kosenga yo. Effacer marque nyonso ya sorcellerie. Effacer marque nyonso ya pacte ya sorcellerie o esalema na libota na yo na nzela ya makila. Ba pacte basala yo ozala te mais ozalaka intégré. Bien-aimé bondela
yebisa nzambe alongola marque ya sorcellerie po obikisama par le nom puissant de Jésus.